mise en place. Karine Mokonzi la baronne, mise en place. L'embellissement. Ah bon? Oui. C'est normal, là, ça, papa chéri, par rapport à. Je devais quand même. Viens un peu, papa chéri, Amtayoji, hein, c'est normal, c'est dans les sangs. Et puis, pour m'habiller en fait, tout en rose, c'est ma toute première fois. Hein? Ouais, de m'habiller tout en rose. C'est dans les sangs. Ah ben oui, hein. Mais espérons que je serai la seule là dans ma casse. Hein. Il y a le aussi, son maman adoptive. Mère fashion dinante. Eh, quand on a raté que l'on a gagné, ça la Kinshasa tout là dans ma casse. Ah ben oui. Malgré bon, on a un magasin. Tout là dans ma casse. Ah. Oh. On a ma petite là va s'appeler. Voilà, Bokoto, Chinois, surtout Bokoto, vous allez vraiment ébélé. J'invite tous les Chinois. Ouais, Kaza Chinois, ya Karine Mokonzi, Bokoto, Oyo, Tonton Nabino, Saint-Marc Tabou, Mouta soutenara toujours Mami, la chinoise. La ligne chinois, tout beau partager parce que les lots, les alliés, Sombele Souka Makambo. Sombele Souka Makambo, tous en préparatif. Il y a Baby Shower, il y a bébé Princesse Henrietta. Karine Mokonzi. Il y a Nani? Princesse Henrietta. Princesse Henrietta. Princesse Henrietta. Alors, Chinois, surtout les lots, bah, rumeur, on a bien surtout aussi là. Vraiment. Parce que il y a Karine Mokonzi, il y a Saint-Marc Tab. Alors, le rôle en Gaza, il y a des liboso pour un maître de cérémonie. C'est ça. Mokonzi a honoré Ngalobi Saint-Marc Tabu Zonga Kinshasa. Ba Chinois mutu ba futelinga ticket. Nazako sala makamba wenge na zongi ka makango ya Karine Mokonzi. C'est ça. Wana zaleki na ngana lingaka na pese ba bisou. Place azali na ngi ba Chinois tout bocha ba cœur pour lelo tokotokiso. Bruxelles, Belgique, na briquet. Na briquet solo. Na briquet lelo. Solo. Na merte mekoinda. À partir de l'élo, c'est Marc Tabouna, chinois. Donc voilà, Tozali na Yemoko. Mac 20h. Mac 20. Donc Mimi Makandalele, Oyebikaka. Voilà. Nous sommes là avec Saint-Marc. Voilà. Donc Botara équipe Yamakasi dans l'élo. Oh, Azangi voilà. Matro, Akumsaka Nzambe. Alors Boloba qui trop bande konangai. Zemia Karine ya Lokuta. Zemia Karine. AliExpress. Ya nini? AliExpress. AliExpress. Zemia Lokuta, ah tozomona masusa, ah banini. Lelo tokisone to lobi. O zemezanga mutolo. Zemezanga mutolo. Baloba ki su nini? Te bafinga ka mingi bandimaki te bazondima te baba lokuta ti kutu na dernière minute nde to bazondima te baze te lelo pe ba ondima to pesa bino pe tante bondima lelo lelo ko boyisa bango non Karine ndenga ye wana to pesa bino tante bozela te ke lelo to laksa bino soki nini non na pesa bino rendez-vous mukolo Karine en bota rendez-vous aux ajours wana parce que pour la première fois babi accouchement en direct. Bien solo. C'est ma au moins caméra nanga nango chango pena place moi na bimaka. Place moi na bimaka. En tout cas, accouchement direct. Ba préparatif et ça bon train, il y avait Bicheur na biso. Décoration pa kitoko. Voilà, to sosiko Mac Events. Ameka koloba na ndeni ne koleka awa. Babi Karine Mokonzi na papa Evi Kikuli bazaro bongama. Yana Bango Sema Kazalia, tous on a nous comment les préparatifs sont en train de se passer. Voilà. Et Marc Event, ma préparatif est en tout cas, je vous dirais que ça se passe très bien par la grâce de Dieu évidemment. Princesse Henrietta za Moano Nzambe à Pamboli.
o apamboli Karine o ebele bakanisaki ta robota to bazala ko souhaiter te to balingaki te abota mais par la grâce de Dieu Karine azozwa mwana botaka na mabondeli ya mama Chacha voilà. Karine azanga mwana voilà. est-ce que zalaka alors ma préparatif comme les voilà, bien tous na ndeko na biso voilà. Mélodie maman Mélodie ewana maman Mélodie ça va maman Mélodie mtansa ba ma préparatif ezoleka malamu très bien voilà ah. Chinois na lingi to kabola to komata ba 3000 awa parce que le long de lelo papa c'est soro que de ces marques soro itala na sokene na yebi ebina ba papier eza na kombo Henrietta voilà ba bonbon elati kombo Henrietta voilà donc ba ni choco kuna nyonso na kombo Henrietta voilà balobi lelo rose Saint-Marc abeti ba Gucci a pembe awa lelo yaki matata tala fiena na mono zangi rose o sa pembe babaki mibali pembe mibali pembe basi nde ba rose na mibali fale biso tozala bota lelo boye biso nde tobeta boye mibali boye basi to voilà pour la princesse Henrietta c'est ça total là on commence à se préparer non na mona mwana bazela e boye na Congo voilà botal un peu comment les choses se font donc ma décoration girl Henrietta on est là il y a Lady Pink Mélodie Lady Pink Instagram naisa Lady Pink motazo salsa makambo nyonso tout tomoni tout donc moi nango tia bandoko la biloko neza na ba logo voilà Pink Lady OK Pink Lady Marc naokaki ke Karine Mokonzi après wana azosala boutique mbala moko na kombo ya bébé na ye ndenge eza penza bongo donc baby girls Henrietta ekomi marque mobimba ya osakana te donc kala te ba bébé nyonso babotama bandolata marco ba bébé tout ba bandolata ba o babotama tala ndenge likolo ya polémique bosali ke mwana nanga Karine Mokonzi akomi babi deux fois te bandeko nanga botala un peu ba préparatif Mokonzi nano yete papa evi kikuli nano komite Saint-Marc aye liboso olongola Saint-Marc atika makambo ba wenge ayaka mwata et puis mais ça esika nde baotia ba gâteau parce qu'il y a des gâteaux ezebele batiena en attendant mais après ba gâteau nde oya batu balobi to voilà esika ba cadeau po baba ba préciser qui est cadeau enveloppe donc batu musu ba polémique boche le tite po mwana za na ete na libumu bolingi bozwa mbongo eza makambo solo wana bato musu ba polémique bongo ezaka bilobela bato bilobela mokili bato malamu bala mingi te ya mabende te ngako na comment constater basé belé mais ande bilobela parce que tala lelo est-ce que libumu ya AliExpress basé la mo baby shower libumu AliExpress basé la mo baby shower bino ba chinois bo capable ba chinois bo capable te o penza mwana solo donc to mona yebibi kapinga ye mondenga zo pesa biz na libumu te biz wana libumu alokuta tika biloko wana ya bon ba ondima te bondima kaka ti bona ba ta princesse Henrietta babi bondima ngali bondima te po ngamoko moi camero na ko chango pe na place mwana obima ya solo en direct otala sema ka beti nzelo ezali nzela o to fungola Henrietta bébé en tout princesse sema Henrietta buvie na bino ya bogos akati pe na mundelu oyo pona événement lelo deux fois tout en tout cas toujours continuer dans ma préparatif donc ma préparatif est ça bon train il y a baby shower dans ndenge zoleka lelo eza lelo na yebisaki bino c'est Henrietta bouvier na ye jamais azanga donc toujours préparer malembe kala mingi te parking et rotonda bato solo baroya ba prince Tukuzu bauti Canada baroya honorable prince Tukuzu boza ebele ba Kofax kuna na Maroc bo asi akomi wa Kofax bato a Canada délégation na mona baby shower te bato bauti ba mboka il faut en tout cas accepter l'homme à son époque bato ebele ba yeba Karine Mokonzi te ngata la Saint-Marc eta Mokonzi internet ngam na sala ba petit tout na internet ngam na sala ba petit tout na internet na ba succès pe nga na zala nango po ngane na sala batu nyonso tout na longwa kin na zo avion na ya exclusivement pour nazala qui prévu et pas ba chinois ba laki Saint-Marc ga mutu a animer événement
Donc on a maître de cérémonie à chinois. Donc à partir à l'élo, ce qu'on a chinois, tous les chinoises, on a la mariage na yo, baby shower na yo, anniversaire na yo, on a maître de cérémonie. Donc à partir à l'élo, on a commis le MC chinois Saint-Marc Etable. Beaucoup on a MC chinois. Donc les chinois bazar le roi net confrérie. Biso toi le roi net confrérie. Jamais chinois a koki kotika chinois. Ceux qui chinois azalaka traiteur, ba chinois tout au bazar en France, il faut bazora traiteur et chinois. À partir de le komi bongo. Ceux qui chinois azalaka coiffeuse, ba chinois tout ba se coiffer car pas ya ba coiffeuse. Bon tu as ba cœur et ça bongo. Donc et comme maintenant confrérie, il y a des fois. Le rôle à Saint-Marc azalaka maître de cérémonie. Chinois to chinoise na mariage na okoki kozwa mutu musuti. Tala kaka na mariage ya mami ya Karine Mokonzi, Saint-Marc Etable nde mutu ako animer yango. To bani na baby shower, to longwe malembe donc y a rien à dire. Est-ce que ba chinois boit d'accord que to comme maintenant on va benga confrérie à des fois. Donc biso même société chinois, il faut assunga chinois. Vous allez parler na Kinshasa, ton appartement. Vous allez poser mon toit que le vend à kuna. Sokaza chinois, au PC na bon prix. À partir à l'élo. Donc, il y a un abino, le MC chinois Saint-Marc Etable. Tous au tombeau, la peine monte des fois. Ma préparatif est l'état. Ça va mon frère? Ah, tu es déjà là? Ok. Et au Talara, on peut poser aussi la question. Hein? En tout cas, tout à l'heure, ça va? Oui, ça va très bien. On te voit dans le baby shower aujourd'hui. Ah, tout à fait. Ah. Nous sommes venus pour soutenir notre sœur, Karine Mokonzi. Karine Mokonzi. Soutenir. Voilà. Donc nous sommes là pour la soutenir. Et nous l'encourageons. Voilà. Et ce moment, on a dit que moi, on a une femme de valeur. Vraiment. Hein? Et même pour critiquer, ça c'est vraiment un chef d'entreprise. Hein? Voilà. Félicitations, félicitations. Babi, chinois, comme il roi confrérie mon. Bissopé, il faut tous à la confrérie. Bissopé comme confrérie à partir à l'élo. Aux maîtres de cérémonie, aux chinois, chinois il faut pas jouer. Coiffeuse chinois. Mouta make-up, aux à Paris. Chinois tout il faut pas qu'il y ait un make-up kuna. À partir de le comme bongo, oya vandina. Donc les Chinois vont se soutenir ensemble et tout au banyango lelo. Karine Mokonzi aza mami, azali autorité morale à Chinois et comme bongo. Donc les Chinois bazoya belé malembe. Donc à partir de le comme maman tu rejoins on t'appelle rose avec tout quoi. Maman est pour un baby shower. Talara basse bazoya baby shower. Yébe Karine. Hein? Ça va maman? Bonjour. Ah, la petite chinoise, ça va? Ça va, et toi-même? Vous êtes là déjà? Déjà. Babi, idée aux hommes, tu dis que chinois, baza force. Mais tu dis que force, on a mis comme économique. Autour, il y a mam. Qu'est-ce que tu en penses, la idée? En tout cas, il y a une idée comme Malam Mingi, voilà. Comme Karine Mokonzi, qui déjà combattait. Voilà. Mokonzi. Voilà. Azamuto Abatu. Voilà. Donc, chinois Erika. Donc, balobi que aux Alara Bruxelles, ceux qui montent en Anvers, et que Aza coiffeuse, Aza chinoise, chinois tout au bazar les environs, il faut pas qu'il n'y ait pas naïf. Toujours. Toujours. Aza traiteur, Aza chinoise, chinois tout il faut pas qu'il n'y ait pas. Il faut kakakuna. Donc, ce qui fait que tout chinois qui a ses affaires à Kinshasa, à Paris, aux États-Unis, il faut appeler sa publicité à faire naïf. Maître de cérémonie chinois yo. Au petit publicité à faire comme ça chinois toi yé baké nga suki na nga il faut que chinoise mutaka akangango akatango akata yango eza bongo to ba bimemi ba kombe belé banguna prudence toujours prudence donc qui n'est pas chinois place inezate et pas ba chinois. Regarde comment tu t'appelles maman? Je m'appelle Karine, comme Karine Mokonzi. Voilà. Voilà, mariée, mère de 3 enfants. Les lotoyés et pas il y a Karine Mokonzi. Voilà. On a bébé autozozé là. Donc Rose Pembe. Mais il paraît que après événement, en réalité, comme il presque marque
déposé. Donc il n'a pas vraiment ça dans la marque en état. C'est ça. En état. Donc on s'est préparé pour Nayango. Et comme on a la boutique, tu marque déposée. Marque déposée dans la boutique. Donc marque déposée on est pour la boutique. Ah, bon, moni place. Au moni bato antembe niveau bon matisi Karine. Kolela ah maman. Bon dikama zemi eza na masusa bazo zemi ngo babia somba ngo wapi. Kasi to mona Ali nini? AliExpress. AliExpress. Ali kamba chinois. Zemi AliExpress. Et AliExpress. Et ça coûte ça bien passer. Eh. Nande mo konzi matin. Mais ça qui tout. Voilà. To vivre en lelo bilili e mona. Bilili e mona. En tout cas et puis na émission awa basiga ya kitoko mibali ga ya kitoko mais finalement Karine ngo osala nini vraiment mokonzi talarara sema merci na ndenge bolongo linga ki. Merci beaucoup. Ba chinois bosala ki tout bolvi. Mutako animé bilongo na bino ga sema keta. Ye kaka. Kwa muta bato. Balongo linga kini na ye na zongi. Bien que nous avons un wenge, mais il y a qui exclusivement pour la baby show et tout. Et puis, qu'on en direct. Eh, bon, mon amour, bon, vivre à voler. Allez, merci. Kitoko. Voilà, bonjour maman. Comment tu t'appelles? Tu n'aimes pas la caméra? Non, viens. Viens, ma petite chinoise, viens. Il y a mon aura présence de nos amis. Nous avons ma casse, je suis là, viens, ma petite chinoise, viens. La chinoise na biso bango basa kitoko kaka bazar oya awa eza matata avec les semar. Bon ba chinoise o ba oya na bana bo bangate, les enfants ne seront pas il y aura toujours un endroit. Karine, tellement qu'il a un cœur, qu'il aime beaucoup les enfants, cette femme, Dieu aujourd'hui l'a béni avec cette belle princesse Henrietta qu'on attend. Et tout est prévu, même pour les enfants, tu vois. Donc, c'est pour montrer qu'elle a un grand esprit de maman. Et voilà, c'est ça. Balobi, même Ata, azwaki décision à robot, Ate malingaki bana mingi, azalaka na motema ya kokaba, nzambe akoki kopimela ete, oyo banguna na ye, bazali kosengela ye pa nzambe. Voilà, c'est un peu ça. Bon, ça toujours en direct. Que premier épisode de Robanda Boye, Borota la banane Baroya. Et puis ensuite, nous allons passer à la deuxième épisode. Tanguye Moro Mami, Karine Mokonzi. Nabi partager tout ça. Il faut comme à 1000, mais pas chinois. Oh, et bozo ça, là, nous comprendre. Il faut comme à plus de 1000. Hein? Bah chinois, bon partager. Il faut comme à plus de 1000. Il y a un abino Saint-Marc, le MC chinois, Azalia, mais bozo partager, t'es partagé d'abord. Partagez Benga Congo Mobimba. Baïba que événement Mounen Ezaliawa. Botala Bakaro est garé déjà. S'il vous plaît, Bakaro est garé. Bakaro est garé, Ezali Belé. En tout cas, ah maman Nangaye. On a entré. Il y a baby shower, Yangoyo. Malem, Tozalia on a Mertem. Hein? Tozalia on a Mertem. Bami Touka Malem est garé. Boza au monde. Donc, ça se passe vraiment bien. Bon, il m'appelle que le 2 et le 3 juillet, bah, chinois tout. Tout ça, un événement, mon néné, et je bénédiction à Mami, Ezali Bongo, séminaire, mon néné, il y a apôtre Chambilaï, Jean Clément, et na le jumeau pastoral Jean Bosco, et puis Tobo Sanité, le révérend Raoul Wafo, et Roleka na Mboka Oyo, Babengi, Bruxelles, les a souk un événement, tout ça là, Jouana, na Katia Bruxelles, les a souk un événement. Donc, les alliés, bota la parking, place Bakar et Kogare, bota la parking, ba place Kogare, au moins, ba place Oyo, les a batumine, les nez, ba vanda kao. Bota la parking, place Bakar et Kogare. Donc parking yango ba voiture tout eroya eza na ba place à Ogare, eza place à Kimia, place à Boboto. Donc ndenge na lobaki na bino na le 2 et le 3 bande ko na ngai toza na événement na Birmingham Palace Event.
Et ça, dans Anderlecht, dans le numéro 112, rue de Birmingham, dans 1070. Bayo balingaka, Fiston Mboui, akobeta, concert jour wana na Bruxelles. Pour mon succès, il y a sali la catch à Londres, à Rosala la catch à Bruxelles, et sali le 2 et le 3 juillet. Le 2 et le 3 juillet, bon, déjà, et ça un samedi, un dimanche à partir de 14h30, na 20h. Et puis Sandra Mboui, pe à Rosala. To bosanité, ndekonabiso, Thomas Lokofe, pe à Rosala. Jour wana pendant après Covid, tout ça, qu'on sa bonzambe na catch à Bruxelles. À Rosala. Na ba jeune oyo balingaka et ça le 2 et le 3 juillet. Ah d'accord. Fiston Mboui na Bruxelles, Sandra à Kozala, Sandra Mboui au ambassadeur ya Majabu et zali na Birmingham Event. Métro de la Croix. Ouais, je connais la salle. Le 2 et le 3 na lingi ba chinois tout beau ça la Saint-Marc plaisir. Et les droits d'entrée c'est combien? Et ça na droit d'entrée au félé. Oh, to rozanga. Au félé boya et belé. Ma pamboli au félé le 2 et le 3 na lingi ba chinois tout beau ça là. Aujourd'hui maman mami alobi a rozala. Donc ba chinois beau ça le belé le 2 et le 3 to rozala na Fiston Mboui, Sandra Mboui. Tozala na Lidin Tseya, Aroya, tozala na Thomas Lokofe, tozala na Baleki na biso oyo. Aroya, eza makambo ya Jean-Clément Chambilai, apôtre monene, azali na kata Lubumbashi kozala, tozala na révérend Wafo, Raoul Wafo, l'ivoirien, à terre makasi, et puis le pasteur, il y a très puissant. Le pasteur jumeau Jean Bosco, à Mobali à Sandra Mboui. Donc, événement est wana. Donc, ne manquez pas. Na Birmingham Event. Et puis, na salle gratuit. Gratuit en plus. Je sais qu'on a Birmingham gratuit. On a Fiston Mboui. C'est ça. On a Sandra. Thomas Lokofe, Boya Romona, Lidin Tseya, Boya Romona, Jonathan Gambela. Jonathan Gambela, Balingake mingi na ba jeune moi. Oyebi Jonathan Gambela. Moi na France. Jonathan Gambela pe a Rosala. En tout cas, tozali pe na groupe moko boye betaka makasi ya ba jeune na Jonathan Matanda. Ah Matanda pa Rosala. A Rosala. Tolingi pe pa bengisa ivoirien moko mais ba programme boyeba yango et tout voilà. Alors Banekolanga, aussi premier épisode. Torobanda deuxième épisode, le temps pour nous de charger notre téléphone. Naïb Sarabino, ba chinois boza force. Force ya ba chinois, botika yangote esukaka bo. Vraiment. Na ngai oncle na bino. Yaya. Na maman leki na bino. Na maman leki. Na koki ko trahir bino ba chinois te. Vraiment. Jamais. Jamais. Karine Mokonzi aza mwana moko malamu, elle a un grand cœur. C'est ça. Malgré ba kritika ye, ba biso, ba neo tam tam, ba prince Tukuzu, to tikaka ete poto ebi que c'est une bonne personne. Vraiment. Elle a un grand cœur, un cœur de maman. Voilà Nzambe apesiye bébé na biso ya kitoko princesse Henrietta. Henrietta. Otozo Zela. Alors. Donc moi na libumu azo jaillir, azo sentir que non il y a un peuple qui m'attend, qui m'aime. Bazako Zelaye la princesse Henrietta. Donc après Jésus, c'est la princesse Henrietta. C'est la princesse Henrietta de Bazela. C'est ça. To Zele bongo. Parce qu'on a un mage. Oui, mais que mage bazali la projet boma yesu. Te mage aboma yesu te mage ayaki kolobande yesu aobota ma place te. Azo. Mage mutamemela ki yesu ba. Ate nazo loba nazo na kata roi. Ngana mage. Tu as mage. O ayaki na ba cadeau. Mutalaki saki étoile princesse Henrietta ye wana. Botala ba étoile wana. Bozomona kuna te ma mélodie. Botala. Botala étoile, botala étoile. Donc maman Mélodie. Henrietta aza likolo botala étoile. Vraiment, assez maria matam. Ah Nzambe. Boza un animateur lokola ngate. Donc ba chinois, on peut se rendez-vous à tout à l'heure, ça va? C'est ça, tout à l'heure, à tout à l'heure. Restez branchés sur ma page. C'est ça. Les lots directs, il y a Kafu Kafutan ou Mami Azokita. Tango Evi Azokita. Tango ba invité bazaro ya moko moko. Ah, donc ça bio.
live à bio. Live à bio. Et puis bon yango déjà. Bon tchala ba YouTube. Dans c'est marque au petit matière. Matière. Na oui. Matière c'est. Oui nga. Karine Mokonzi a leki nanga pourquoi parce que oui nga na sala ba succès ba prix de pe na continuer au salango. Tant nous allons travailler pendant mutu moka de nga na force. C'est ça. C'est ça le roi Karine Mokonzi. C'est ça. Tant nga osa chronique mutu moka de nga na force. C'est ça. Ngasko force wana tant na moni ke mwana oyo. Azana ba force nga na zalanga na. C'est ça. Yango to koma pena yana le. Eza bongo. Connexion Salami. Connexion Salema. C'est ça. Omona. Sur ba force wana. Omoni force ngona utela sango na Kinshasa. Makamba wenge. Tango ngaka na kiti na kin. Makamba wenge ba banda utala kanga. Ah bon. Wana biloka ya mami. Na yebisa. Wa biloka mami. Mami de la Chine. Jour na ningina ke kiri mami abi. Ya ko lia nanu et tout il paraît zo ke Kinshasa. Na ke Kinshasa. Ya bi. Ya yo zaka ya na biso sala pe ba succès makase et tout na monyo zo kele Kinshasa yango na ngaki ba olia tango na le kaka tala ke kini onction biloka mami biloka mami pesa biloko nazo biso c'est marque ngana wanga na tena témoigner voilà na témoigner boyebi donc ngai mimi makandalele voilà une fois donc c'était comme un hasard mais pas un hasard raté. Nayaki na mama leki nanga Sylvie Mode. Voilà. Na mama leki nanga d'abord mukolo na bimisaki clip nanga nzinga c'est marque na la kiso pe bon to la sara bande baza c'est marque album nanga nzinga yango yo c'est marque yango yo uti makala te mi makandalele donc makandalele moi si kitoko adaloise nzinga de banzinga moi si kitoko nzinga de banzinga nzinga donc on a bimisé que mami de la Chine na Hans Luzolo basela nga clip promotion mami abina kutu na ndaku na ena niveau étalé nazo biso siko babi ono atindi ba chinois allez vous abonner bakenda papa na yaka kabanda vendredi oh makamba fiançailles na puisque na fiançailles ngam na nimaka na fiançailles na yaka be fiançailles na mema ina nga mama leki na Sylvie Mode parce que na posa lisungi na nga mwana mama leki ya mama leki na yo wana boyebi ke non tout à la bolingo ya mami pona bana on ba ana bolingo bana makasi eloba donc c'est que na yaki wana na fête wana d'abord banda vendredi on a fait un live à l'hôtel avec maman Sylvie pour parler de Karine Mokonzi et na fiançailles nae toyo comme samedi dimanche obi que papa na bakisa 500 boni et mami apesa makambo bo pekisa ngate mami apesa makambo merci voilà te na témoignera faut loba makambo ça vrai donc na zo penda 500 ndimate mais il y a quand même des gens qui se sont levés contre moi parce que baby nga servante de Dieu oh yo pourquoi que nous allons mais Karine a fini ngate Karine a salinga mabete na bien Karine yemo za servante c'est ça voilà si content na loba mami apesa ki makambo jour wana asambela yeka ta makambo abi ya to sambela yo na monyo linga osambela tenga bia petite sœur ya to sambela zo ke kisasa c'est Karine nga osambela makata ka na mama Chacha kisasa wana ezaba kisasa moko boye abi ya to fuka mato sambela ko to le ngabi ado yo yaki na nga poto sambela nazo ebisao bozali mkwana nado ok dans ça qui nga moko aya vandi pour bandi prière ok abi Seigneur batela sema amen ake Kinshasa pesa nguya amen babiloko na yo wana banda ko sala ezala kaka ndenge ezali ta na kebo des fois te makamba wenge so na waki boy 200,000 ya solo nde no kutene meli ate wiki meli ano nanga bon noko liasko noko liasko mama to pese mbote pla bazali alors ba chinois merci en tout cas na bino to koloba loba mingi te bobeta ba chinois nyonso to boyebisa bango que Saint-Marc Tabou le MC chinois le MC chinois maître de cérémonie chinois a ebisi bino que dans pas longtemps tozo fungola direct na biso pour événement du siècle donc bozala ebele pour na événement du siècle toza déjà wana ba préparatif ezali bokomona ba lekana ngome ya lelo babi wana eza baby shower gold papa olobi penza likambo ou bien diamond olobi yango penza baby shower diamond elo ezanga ka tombakisa mkwalelo te tobeta ngo na batitre titre là no beta lèvre beta baby shower diamond il y a diamant il y a diamant. Allez, je vous aime, bon cœur à tout à l'heure. Bisous, bisous à bonsoir vidéo, bon boire à YouTube. Bato balinga Karine te babenga ba banana. Bazozo. Bazozo. Bazozo.
Bozoango bazozo. Bozoango bazozo balela. Zézi. Zoa vidéo. Kofax. Yo za Maroc, zoa vidéo. Bazozo balela. Aïe. Nzamba kelelo bazozo mawa ongai te o. Merci à toutes. Nakati direct. À tout à l'heure.